JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto kolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto JDK mopa TV chaîne ya solo chaîne ya vérité. John Diamonique Azaliwana JDK mopa TV chaîne nabino ba information pe ba vérité bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bo pesaka soda nabino ya Mikili Eloba Yeme Jean-Louis Lubandila Otika Naeka Kamoko, le seul et l'unique oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise nakati ya Mikili ya poto. Bandeko nalobaki dernièrement na vidéo na salaki na kolemba te koloba otelemela makambu oyo ya mabe nakati ya communauté, les anti-valeurs. Tout un changement de mentalité, changement de comportement, manière de biso ya osela makambu ya monde la makambu. Nalobaki onu suza ya mabe na kotelemela yango surtout na moment oyo to koti na épidémie, phénomène mutakala, phénomène motema mabe, phénomène ba publication ya mutakala, ya ba nudité ya batu, respect za susute, donc naza kotelemela ba maman oyo surtout il y a impoli. Ba maman o baza sous une éducation te. Ba maman o baza sous on dirait baza na ba famille te. On dirait ba botama na banzete. Na ya ko telemela. Biza les lignes so oya mabe. Alors lelo na la vidéo oyo na yo kisabino o soda poto ta na zoloba. Na banzi lokola toyebani te babone baza mingi te bavu pe za mingi te moyen bolanda o soda puta zoloba moyen bo yoka ezate parce que to na kati ya distraction makasi to na kati ya banganda to kangami na banganda to kangami na ba église kolia bantaba kolia bangulu o ya pilipili makoso komela masanga ba concert mikolo ba suivi na ba concert ba en otage. Donc peuple ya mabina, peuple ya mutakala, peuple ya mabe, peuple ya ba concert. Lelo oyo bana na biso baza ko tambola ba zongeli ba poussette. Or bana ba ekolo mususu ba okende ba classe, ba okesa na ba bureau, na ba administration, ba zokoma ba maire adjointe. Tout le monde a qui biso moko ba élection municipale auto leka awa na France. Maire ya Sarcelles, Muto Moindo. Maire ya Saint-Denis, Muto Moindo. Maire ya Aubervilliers, Muto Moindo. Maire ya Mantes-la-Jolie, Muto Moindo. Maire ya Courneuve, Muto Moindo. Courneuve est en 9-3, na 93, à Saint-Denis. Saint-Denis est en 9-3, na 93, na Saint-Denis. Aubervilliers est en 9-3. Na Saint-Denis. Mantes-la-Jolie, ils sont en 78. Na Les Yvelines. Melun, ils sont en 77. Na Seine-et-Marne. Bamboka Ebele. Bamboka Ebele. Stein. Ils sont en 9-3. Na Saint-Denis. Bamboka Touana. Bamère na bango. Lelo komi ba noir. Et bah nous on y a mboka nini mingi ba Sénégal, ba Gambie, ba Mali, Gabon, ba Congolais ba zati.
Kuna nini biso zwaka na kati ya babuzoba, twaka na kati ya bamakambo oyo eko apporter biso ni le part eko apporter biso zéro. Alors, avant na kota muzindo, na opesa nanu mbote, na bino oros polingara soda ya poto, to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne Nabino JDK Mopao TV. Ko s'abonner ezakanango ofele. Americano Kulutu nangai Americano Jean-Paul Ngwalaka Oyo ya métro Jaurès dans Paris 19e. Bambote si ozali Kulutu. Na pesi Rodi Jotes dans le 13e arrondissement à Paris. Bambote si ozali Guilain Wasevoa na kati ya République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. L'homme idéal, l'homme de l'année. Merci pour tout. Nzamba Pambolayo. Maman Marie-Louise Ochindo. Oyo ya Amiens. Dans le 80. La Somme. En France. Nzambe Apambolayo. Fanny Oyo ya 77 na comme la ville. Nzamba Peso Makasi ya pesa o santé abate na kayo. Maman nangai. Merci beaucoup na nyonso. Maman Gisèle Kumu. Kuna na Poitiers, nzambe pe atika yote na oyo sala kapona ba petit na yo et puis ba maman veuve. Alors bandeko vidéo oyo na ina tshela bino ezolobela ba makambo oyo ya mabe oyo ezoleka na kata communauté na biso. Boye kola ko kende ko porter plainte. Boye kola ko kende ko fundaka. Justice ya nzambe ezalaka, certes oui. Mais justice ya biso batu awa na mokili ezali pe police kokende ko porter plainte. Ba mabe oto monaka ezoleka na kati ya communauté ezaka na communauté congolaise oyo te barande ndete kokende ko porter plainte. Alors ba makambo oyo bomona awa mingi Anna Armstrong mwana mwasi oyo amelisaka mibali makila azana kati ya makambo oyo ya kindoki oyo. Ba niveau kindoki comme na kata ba réseaux sociaux ba congolais ba TikTok, il faut to luka to dénicher eloko moko pona ko bengisa ko bengana bango nyusu na kati ya communauté. Mais là dans une vidéo bongo to kende na ma détail na suka to landa. Un coup de filet majeur contre un réseau international de pédocriminalité a donc eu lieu au Sénégal. La police a arrêté 14 personnes dimanche à Dakar, toutes accusées de pédophilie en bande organisée, viol de mineurs, proxénétisme et transmission volontaire du VIH-Sida. Ce groupe criminel transnational actif depuis 2017 opéré entre la France et le Sénégal. Plus de détails avec notre correspondante sur place, Alison Fernandez. 14 personnes déférées au parquet du tribunal de grande instance de Dakar au cours du week-end dans une sordide affaire de pédocriminalité impliquant le Sénégal et la France. Ces interpellations s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ici au Sénégal, l'enquête est menée par la DIC, la division des investigations criminelles, saisie à la suite d'une commission rogatoire après l'interpellation en France en avril dernier de Pierre Robert, 73 ans, un homme d'affaires de Beauvais, propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Sénégal, mis en cause pour participation présumée dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. 50 000 fichiers pédopornographiques ont été saisis sur un ordinateur à son domicile au moment de son interpellation, selon Le Parisien. Ici au Sénégal, il est soupçonné d'avoir donné instruction à des hommes atteints du VIH d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans et de filmer les actes. Les individus arrêtés sont notamment poursuivis pour transmission volontaire du VIH. Selon un communiqué de la police sénégalaise, 4 suspects ont reconnu leur implication, estimant avoir agi en contrepartie de transferts d'argent qu'ils recevaient de la part de Pierre Robert. Parmi eux, un ingénieur au cadastre, un tailleur ou encore un conducteur de moto, nous apprend le journal Le Soleil. L'enquête se poursuit. Libération indique que... Transmission volontaire du VIH. C'est-à-dire qu'on a un Français qui finance des Sidéens pour contaminer les enfants du VIH. Je vous avais parlé de la guerre démographique que certains avaient déclarée contre. Bandeko, na okele mulai te pweza mulai tro. Na linka na zonga na likambo ya transmission ya
4 lettres. S-I-D-A. Boyebini na oloba. Transmission nango. Contamination nango. Yango oyo nazongeli Anna Armstrong. Anna Armstrong azali ko changer ba chemise. Lelo la taki ya bleu, le belati ya rouge, le belati ya vert, le belati ya jaune, lobi ya pembe, lobi ya orange, lobi ya noir, lobi a changer mi bali ona ina loba yango wana. Na raison nini? Comment moi na mwasi akoki ko changer mi bali ndenge wana? Wana to loba nanu na kati ya communauté congolaise. Mais ba Camerounais ba na kati. Ba Ivoirien ba na kati. Ba ekolo misusu ba na kati oyo ye asakana sakana tambola azwa bilili azwa bino mitakala. Selon bino oboleka leka na nzela wana. Bokoki ko imaginer te ke akozala peut-être na confirmer yango te, mais ko yoka oyo elobami awa et puis komona ndenge anazo fonctionner. Est-ce que aza na maladie te ou aza ko transmettre aza ko kabola avant ye moko akende? Pona nini mwana mwasi mobimba abina kaka lokola arevaka kozala danseuse? Aye koloba kalobi naza na mitakala ya ba musicien, naza na mitakala ya ba konzi, nana mitakala ya batu nyonso tu oyo boleka nanga na mbetu. Aza na kiti moko babenga ngo kiti ya mokonzi. Bato boleka na ndaku ya Ana boyebi. Kiti ya mokonzi. Kiti moko ezaka na ndaku na ye atiango wana na salon. Place ya salaka misala na ye ya mabe yango wana. Place ye asokolaka ba perruque na ye et ensuite azonika nikango na se atondolo na ye. Place oyo ya bwakela kango ba mai wana ya bipembe. Oyo utaka soki Benin, soki wapi. Mwana mwasi aza na kindoki makasi. Poto oyo toyaki tozomona o tozomona. Monsieur ka to lobby to telemeli yango les anti-valeurs yo mona moi ki zengi mobo ya vandi na coin aza maele te aleka na bande de l'école te azo comprendre pe ba réalité mokilité aya ofinga aya olobaki yo te boza contre ye boza jaloux boza ba jaloux ya Ana po azana nini asala rate nyoso ya zoza na wana ezali moyen azako faire chanter batu azoka bango bambongo toyokaki oyo nyonso tu ebimai na monoko andi et puis zaka andi te baza ebele o baza na kati ya kuku o baza ya kobombana bazoyoka soni po abima papa na biso ya Lyon ye wana bimaki alobi vérité ke alekaki na nzela ya couloir kimbuta malheureusement ayebi kutu te soki aza malade et puis ba o nyonso baleka wana soki lelo bondi ko bima bokende kosala l'examen ntango oza kolia tondolo oza kofiba tondolo il faut yeba nani Ana aza mobomisi Ana aza vrai ndoki vrai tior babiloko ebele ekobima lelo ke mama oyo abengaka mama na ye na Congo azalaka nde nganga na ye azalaka nganga na ye wapesaka ye babiloko tutu bakisi banini azwaka mibali yango ponde komona Ana abinaka changeaka bilamba aza kobina babote banini mais en réalité aza oyo aza te ce sont des sirènes baza ko ba Karine Mokonzi baza monde moko guerre ya ba mama na kati ya ba réseaux sociaux et ali guerre ya bandoki au cas où bozo ba te ba congolais na azwa ka kofungola bino guerre ya ba mama o bozo mwana ba réseaux sociaux eza guerre ya bandoki ba mama oyo ba simbi ba kisi ba ye ko lukela ngonde mbongo na ba réseaux sociaux mais ekomi siko na niveau moko ke ba koma ko bomana bango na bango bo mona ba koma ko bwaka na ba mbasu ba koma ko bomana ba koma ko tshana ba poison eza ba milliers okutala na bato wana te ya kovandaka na bango te baza batu te bato wana ya kovandaka na bango te bolingaka bango te
Botalaka ndenge baza ko finga na baza ko swana l'air nyoso tongo midi pokwa makambuka ya mabe. Mais au moins bango eloko na kamwa kande likambo izo kamusanga yango yo. Dimanche bango nyoso ba na église. Eloko izo kamusanga yango na dimanche nyoso baza na église. Mais comment va pasteur beaucoup tika bato ndenge na ba ka kosambela? Oui, na o comprendre. O lo bananga iso da poto mais azali kaka mwana na nzambe tango mususu akoya kotika mabe na ye, akoya kotubela, akoya peut-être azoya na ye kaka na ndako ya église eboyaka motote. Oui, certes, vous avez raison. Mais baza ko bebisa image ya ba église na bino. Baza ko bebisa image ya ba kombo na bino ba pasteur bazotanga. Soyons quand même des humains. Comment tu retamboula na batu ya boye na kati ya communauté oyo batama boma na batama boma. Batama boma na batama boma. Donc c'est dit ce qui kaka azui mutaka na yo, il faut publier yo ce que pesi mbongo te ndenga zo senga papa ya Lyon 5000 €. Mais papa Lyon sala ka wa no pesi 5000 €. Aote ko senga Andy 70 000 €. Mais prenez conscience, c'est très dangereux. Nous avons la crise à Koufi, à BTP, AVC. 70 000 €. Ce qui est cité dans le Moutaka na yo. Et bozo vanda, bozo tala, bozo yapi na ba terrain, bozo yamba. Il faut que benga na bango cet été oyo. D'ailleurs, il faut que ça marche. Il faut que ça marche pour nous sauver. Moi na ya, soi-disant moi na, maza moi na été. Moi na oyo Gisèle. Mon maladie, Aza Epaya, Anna, il faut qu'on sauve yé. Il faut qu'on sauve yé, il faut qu'on téléma, il faut que ça la marche. Il faut que ça la marche contre Anna, bah qu'on récupérer moi na l'assistance sociale. Aza qu'on souffrir moi na wana. Moi na zali, Aza na problème, il y a santé. Elle est malade, mais bah celle qui va misala makasi, bah sokol sakaye bah sani, bah sokol sakaye bah bilamba, bah lambi sakaye biloko kolia, Anna lambarate, on mandé nini. Kobina, tondolo midi tongo poko kokotaka mibali ko changer ba couleur ba chemise ako lamba l'air nini. Alors bande ko nanga ba congolais obozo na émission oyo s'il vous plaît. Bo meka ko partager yango bo panza yango bo kata parti oyo to ça la marche. To pesa na date moko ya marche. Ana avandaka na Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine ezana 9-4 na 94 na Val-de-Marne. Nasina leka pa ya ana devant yena balabala wana kaka aza musika te na gare to pesa ni kaka jour maman moko ko zo émission oyo kati parti oyo bocha na ba page na bino vraiment s'il vous plaît bocha émission oyo parti on na ba page na bino to pesa date moko ya marche ya ko la marche pour na ko récupérer Gisèle pour kalater Gisèle a roleka ana za ko vivre na mkongo ya Gisèle Azula Kaiba Mbongo en tant que malade. Par location, il y a jeune malade. Yango oyo jeune handicapé. Yango oyo anazo vivre na mbongo anazo mbongo ya kitoko, mukuwa ya bien. Yango abinela ka sombela ka bilamba, asara ba folie, ba nini tout ba voyage l'air nyoso. Vous imaginez loko moko isalanga grave. Ba bengi anaza na voyage en Afrique. Babi moi na yo awa Basile danger abungi mwana sûrement Koufi ana zongati ana yati ana lobi na futa ki voyage na ngai soki 1300 1400 €, il faut na si sa vacances na ngai ana ya après quelques mois mwana si ba akufa azaka na morgue ana ekoya après soki 1 mois et demi et wana penza za mama est-ce wana penza za mutu Aza ndokite. Aza kyorte. Mama penza mama oyo penza bimisi mwana na michopo na ye. Na kati na ye penza bimisi mwana. Amema ki 9 mois na libumu. Vous croyez vraiment que babengi yo babi mwana yo akufi. Mwana yo abungi. Mwana yo boye. Yo za na voyage. Olobite na sisa na voyage na bongo na koya. Bande ko ngai ezalaka. Ba ana oyo bazana kindoki makasi. Et kindoki oyo il faut to luka ndenge nini ya kosala na kati ya communauté yango na lobi bokata place nyonso anako ya il faut kobeka na ye na ba été oyo ba moyo bandi ko bima boye ba moya kitoko boye bandi ko bima il faut kobenga na ye
ba yate, ba foufou, faut boire que la bango ba foufou. Ce sont des tchors. Ba to bazor baby sa génération en génération. Ba mitema mabe, vi na ye kaka mbongo. Ako linga yote, alinga pe mobali moko te. Ono so ba lekana na tatami na ye, ba soit atikela bango graine, atikela bango lidodo, atikela bango mawatro. Boke no sala ba examen. Ba Congolais ba leka ebele. Ba Ivoirien, ba Nigérien, ba Camerounais, ba école na école leka wana. Na yebi kutena ba mindele. Boyoki ba ninga ba lobi. Oyo nyo c'est transmission volontaire. Et ça condamnable. Yango anasala. Azo changer mibali pour na ko transmettre pour na ko tikela bango oyazali. Oyazali zali chor indoki et puis na ba maladie oyazana yango. Alors, il faut faire une marche. Il faut que ça vraiment une marche. Il y a un Gisèle Nanda Kouana. Kofunda Anna. Il faut que télémela les Camboyo, bandi konanga ba Congolais. Anna na téléphone na yendenge na yebisibino que boyeki a mondela lobi que oyo nyoso na téléphone. So ba kangi yo ba ko fouiller téléphone na ye ba ko zo ba mitakala tout. Ba ko sala enquête. Ba kota na ndaku na ye ba ko fouiller ndaku ba ordinateur na ye ba PC na ye ba téléphone na ye tout ba ko fouiller yango et ba ko mona o ba ko mona ana okangama. Il faut ko bannir bango ko bengala bango na communauté. Asala mitakala ya ba te belé o yaza ko luka a chanter bango azwa bango mbongo. Tane boti ko bomisa Louison. Louison sala ka musala nini o ya sala ka o boko esenga ye 30 000 euros. Sera pécité, ou bois qui moutaka na les réseaux sociaux. Et après ça qui ont pété, arrive dans ma moyen, on a été aussi moutaka na bois qui. Et ça a raté la communauté. La communauté nous soutient tout le monde. Ah, bah ça bien. Bah Malien, bah Makambo, ils athées. Bah Ivoirien, bah Sénégalais, bah Gambien, bah Guinéen, Makambo, ils athées. Et quand on a bah Congolais, il y a Brazzaville, il y a Kinshasa, et puis bah Luanda. Bato ba yelibiso nzela ya mai kata ba yubi na poto ba yelibiso esprit démoniaque, esprit ya mabe, esprit chor, esprit ya bato ba lingaka mbongo matérialiste. Kosalaka bato ba piège mitakala tala bukeko. Bande ko mbi boniko yoka te na jefe sabino ba konzi, bozwa conscience, baza ko piéger bino. Tala makambo yote ko komela ndeko na biso ya mwasi oyo asalaka na bureau ya OG, il y a OCC. En plus, directrice adjointe, il y a OCC. Pas ça, Sima. Dans le bien Sima, il y a directrice, Madame Christelle Miabilou. Madame Christelle Miabilou. Ouais, je crois que c'est ça. Christelle Miabilou. Pas directrice générale, il y a OCC. C'est quoi, adjointe na yeyo, oyo, to mona, mutaka na ye, ezo tambola. Mutaka na ye, yangoyo, ezo tambola. Ye. Yo. Ina ba kufuna toso. Dal. Basi kitoko, hein? Mais conscience est athée. Conscience est athée. Nous avons eu une mission kitoko, nous avons la zaboulou. Nous avons la tchor, bandoki bazoba. Tal. Ye, mutakala sikoy. Tal. Nambetu. Ono sa la poitrine de la mobali. Tal. Ye o nambetu. Tal. Donc, azo salango consciemment. Tala tondolo. Tondolo nyoso libanda. Tala mabel. Tondolo nyoso libanda. Et puis tondolo on a tala on dirait il y a moins de 2 ans. Ah, soda poto. Il boit ma tata soda poto. Non, non, ma tata te. Tondolo, tondolo. Tondolo, on dirait moins de 2 ans. Tondolo, on peut être là-bas. Mi panzi nyoso, pembe, donc on dirait que sokola te, mais tala elongia moi si kitoko. Tala elongia moi si kitoko, mon dirait que sokola te na se. Bamanzaka, moya sur la tondolo les athées, tondolo comme pembe partout, salité. Mais,
Ma publication, kotindi la mibali, kotindi la atinda ki awa na Londres, atindi na Bundesliga, kuna na Allemagne. Kukabaka babimitaka na bino partout. Tala résultat. Hein? Butana no ilongia mwasi kitoko boye. Yala. Mwasi kitoko mais azui mutakala nyonso atandi na mbetu abandi kopanza. Nana publié ye kaka bango na bango kaka tout autour na kaka yana lubili kamu na publication oyo. Master na ye, mon ami, frère et famille, VIP, 10 janon fitu eba 10 janon na kati ya colonne na Bundes. Tala makambuto omona. Président Bianco, bienvenue Bianco na Le Mans 72. Tala biloto omona. Samouraï Manza ou l'italien, les grands sapeurs. TV55 Yolo. TV55 Yolo. Où il y a président Alain Dizoïzo. Tala makambuto omona président. Tala makambuto omona. Alors, bande konanga bo s'abonner bino surtout na TV55 Yolo. Yolo TV55. Président Alain Dizoïzo. Bana Yolo bo s'abonner. Dallas bo s'abonner. Tala ba biloko to mona. Géry Loubaki na maman Louise na Bruxelles. L'honorable Afondo Fula Mampouya. Monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal. Tala biloko to vivre. Bo sala keba, salangele, bo mi batela, bo keba, ba piège zo koma. Surtout na ba été boye bazo luka mbongo, ba mama wana nyonso to ya ba ndoki ba chor. Bazo luka ndenge nini ya kobenda bino ba image, bazo luka ndenge nyonso bana besoin mbongo. Et solution na ngeza bino. Ngata bazunga bilili, ba okende wapi? D'ailleurs ngako ba omekate. Ba omekate po nga soko meki. Oyo ko luka ngai yeba zala ya kolenda. Soda ya poto nga saka blague te. Ngana ba ndeko na bino na te ko publier ye avandi na ye ote ye na nzambe na ye justice nzambe te ngai soko meki. D'ailleurs so za na ba image na ngai faut za ba lia. Maman Fanny na 77 na 77 na 77 na comme la ville. Maman Fanny soki muto aza na vidéo na nga aza na lia. Intelligence artificielle. Bande komibali na zebisa bino, ba konzi, ba mécène, ba député, ba monsieur le maire, ba bourgmestre, ba ministre, na ba joueur obo, bo keba, baza ko piéger bino. Baza ko piéger bino, ba ndeko nanga mibali bo keba, bo ta la place ni bo kotaka, bo ta la place ni bozo kende kolala. Bande ko basi ba komi capable ya ko tchela yo babi na onini. Oui, là, ça a pongi. Oui, tu as un commentaire. Oui, là, ça a pongi. Somnifère, on a habitué sur les somnifères, ceux qui valium, ceux qui va comment somnifère. Bande quoi basi ba komi ko s'engager. A sali tout a memio na mbetu na ye. A ebike a kosuka na valium. Somnifère, pour la liso pongi, a zo mutakala. Ba konzi, bozo kangai. Soda ya poto na zo no clairement. Bozo kangai. Bolingate comme à trop tard. Préservez-vous. Prenez conscience. Sécurisez-vous. Bomi batela. Ba neko wana ba mi tout rouge. Ba petite Chelsea. Ba na wana ba na rouge à lèvres. Ba za koluka ndenge nini ya kosala tout. Ba piéger bino, ba zo bino mitakala, ba chantaka bino pona ba mbongo. Na lobi na bino bo keba. Na obeta sete na bandeko nyonso mibali pe awa na poto à travers la diaspora. Bokeba. Na osuka nanga awa bandeko nanga oya za na matu ya koyoka asala nini? Oya za na motema ya kondima, mutu mayele ya kosalela sola ya poto na yeka kokebisa yo. Prenez conscience. Mike Mumbili na Suède. Bambote ni suko zali ndeko nanga yi. En tout cas, merci vraiment na kosuka awa to komi na prochaine émission. Ciao.
Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.